Papi Gene tolobe la vie. Papi Gene. Papi Gene tolobe la vie. Yo suis sauté pas. Nazalaka moninga na yote. Ngai se beniko popo lipo kuluti ya baleki. Nazalaka moninga na yote. Pena kotika la kozala moninga na yote. Papi Gene tolobe la vie. Mister Siatoul. Nazalaka moninga na yote. Papi Gene tolobe la vie. Est-ce que naza moninga na yo? Toto za baninga na bango. Tozalaka baninga te. Zaza totikala kozala baninga. Papi Gene tolobe la vie. Ambro Jenny, Papi Gene, nazalaka moninga na yo te. Papi Gene. Nazalaka moninga na yo te. Papi Gene. C'est impérateur de Modogo Jaffa qui fait des Finchman. Papi Gene tolobe la vie. Est-ce que naza moninga na yo te? Est-ce que naza moninga na yo te? Papi Gene tolobe la vie. Nazalaka moninga na yo te. Je suis pas ton ami. Papi Gene tolobe la vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi Gene tolobe la vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi Gene tolobe la vie nde. Nazalaka moninga na yo te. 4 fois prêtre Washington grand pays. Papi Gene tolobe la vie. Papi Gene tolobe la vie. Solas Kantous Papi Gene Omoniango, José de Londres Sida Bilele. Nazalaka moninga na yote, Papi Gene. Moi je suis pas ton ami, hein. Voilà, moninga no te di. Bayuma, wana 1 euro na poche. Obeta masola 1000 euros. Que badi. Nazalaka moninga na yote. Papi Gene yo ebite, azalaka moninga na bisote. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. Ah oui, bah tout ninga décor à Zawa Piboé. Ah, décor à Zwami na site Kitoko, oh Tobengi, Toronto City, VIP de Maluku. Et ça espace pour yo, pour nga, pour ndeko nyoso, ozala na projet à vie. Toronto City VIP, yo ka avantage. Toza 5 minutes pour mon fleuve. Toza pembeni na site ya Vodacom, makambo teli réseau, bosana. Tozali nzinga ya quartier d'investisseurs, tu comprends? Ah, Toronto City VIP de Maluku. Pembe na mai. Mpepe moko naturel. Wana poto. Ba diaspora nyonso. Olingo s'investir na mboka na yo. Toronto City VIP de Maluku. Et pesa to ezo teka ba espace kitoko. Kolongwa place Nazar. Tiomo na presse. To paso la nzela. Toronto City VIP de Maluku. Et ko sunga yo ozala na projet. Osala site touristique. Tu peux tonga villa na yo. Ah papa. Benga papa Willy. Benga papa Willy na numéro oyo. Ta numéro de Chenibino. Benga. Na moi mbongo mukie. Osombi espace na yo. Je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, pour venir acheter les terrains. Que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes. Il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le société Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Merci Papa Willy. Tokobenga yo, Poto Somba, Totonga Nekolo. Na Toronto City VIP
de Malou. N'a pas sébi nombote partout. On redispose temps et à Kolanda Biso encore boye na Tolo de la vie officielle. Voilà, merci. Nabino Nyoso, merci Nathan Oboza ko accordé. Biso Nabanda Konabino. Et un grand merci encore à la grande équipe à Tolo de la vie. Washington, merci Nayo. Jerry Boma, merci. Didier, merci. Et merci encore à Emile Bamba de Zurich. Eddie Mesaki, merci. Et Platine Chipamba, merci. Bino Tuboza Rawana, IP Diego Kao, merci. Léo Nazana Tikotak. L'apôtre Tikotak. Tout ça que mission mo to lebela qui suit parce que ma kambo zo salama lelo na ba chaque fois ça besoin ça émission qui toko de la vie. Le cas biso parce que biso to za vraiment ça dit to garder ligne wana. Émission za te faut que luka soki na nte to luka pe bango mais émission zali il faut apporter quelque chose. Émission passée to lebela qui sur comment ma balle les a ko vendre te na poto. L'autre continue yango mais to bakisa. Est-ce que Kobengisa moi si en Afrique aya awa? Est-ce que ça la m'a kaka? Si ça la maga, ba conséquence en gozanine. Avantage pe désavantage en gozanine. Merci à Bilonios tout au côté déjà partagé émission déjà partagé. Na madame invité na Haïti Kotak bonjour. Bonjour Papi Gaine, ça va? Ouais, en forme. Très bien habillé. Merci beaucoup. En tout cas. Et on a mon robe na sepera. Na mon bonne santé parce que yoza moto yo olobaka place à olobaka I place à olobaka o. Parce que son mon bonne santé ça la bien. Ouais. Nzamba batela. Tout le monde bitumba ndenge na ndenge mais nzamba zo batela toujours. Amen. Victoire des alliés. Libota ça va? Ouais, ça va. Okay. Église fait ça va. Ah oui. Surtout les libota faut tourner avec église copélique. Mais libota en général quand il yoza papa il y a ma bota. Ado sangisi na ya molimo na ya mosu. Voilà. Libota ça va, toza bien, ngai na bana nanga, na ba koko nanga, na ba petit fils nanga. Comme on a petit fils. Ah bientôt. Hein? Kolia. Koko te, les casques koko. Oh kokolo. Kokolo voilà. Ah oui. Ah oui, ben c'est bien. Les alipamboli. Lipamboli makasi là ça que nzamba zo bomba biso encore. Amen. Et puis on continue ko bomba biso. Tikotak je crois que na yambio na auto yamba yomba leleki. To solaki sur comment maba les oventer na poto. Et surtout tout non parce que yozali moko ya bateau ozalaka mingi na communauté, ozalaka mingi na bateau, ozalaka mingi na ba maman na ba papa. Tant solo na ba maman surtout. Ba yebisaka onini po ni ba vanta mabala te d'abord. Ok, merci na mutuna na yo. Mais linga mingi avant to bande émission to sambela. Ah ok. OK. Parce que comme on dit émission de to sala kango, ezana bateau balandaka. Pour na bazwa conseil, ezana bateau balandaka pour na ba critiquer, ezapena ba démon balandaka ngo. Pour moni YouTube nde ezabo. Même ba mami watana batati watana sa mai balanda biso. Ya on faut toujours ko bondelaka, kotika ka émission nyusu na maboko na nzambe. Si. Nzambe na bomo nzambe na bikamwa to netoli bon nzambe na yo to kumiso puisque za malam yo permettre que to sala lisusu émission oyo kolotika mutu nyonso akolanda émission yo azala toucher na motema na ye pe azala béni na kombo na Yesu mabala nyonso elingaki ekufa nzambe et se réconcilier o nyonso yaki na trouble nzambe zwa kimia puisque yo ndo pesaka kimia o mokila ko ki jamais na kopesa kumama na yo, sanjola na yo, na kombo na Jésus-Christ nde na lobi. Amen. Amen. Ok. Voilà. Alors, mais quand on peut se biso mutu notre tuni. Bon. Ma balle les aussi mbaté pourquoi? Na habité na lobela en général ou bien na lobela ma balle à chrétien? Ma balle. En général. En général parce que voilà. Les autres voient tout le monde. Hein? Merci. Na lingaki totanga na verset moko. Dans Genèse chapitre 2, dans verset 24. Bible dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Babi mobali akotika ndako tata na ye na mama na ye akokende ko sangana na mwasi na ye bango mibale bako meloko bo nzoto moko. Balobi te ke biloko mibale mais balobi biloko moko. Alors, Eli Kolobani, c'est-à-dire, tous ma balle en général, les ma balle chrétien, tout ma balle kaya ba païen, tout le zolo belakaka ma balle.
elingi koloba ke mwasi na mobali soki babalani bakomaka eloko moko mais eloko nini lelo ezocreye batrouble to ezocreye kokabwana eloko ya liboso mosu azolinga moninga mpo na intere moko songolo omoni lelo eza na bamabala mingi okomona motu nyonso azolinga moninga mpo na profit moko songolo mais so totali bapapa na biso na bamama na biso ntango babalanaka makambo wana ezalaka te omona ta mosusu papa azani na mosala te asalaka te me mama alingi ye omona mpe bavandi na bango mbula na mbula baboti basimbi bakoko basimbi mpe bakokololo ti liwa moto ekabola bango mais tokomi sikoyo na époque na biso na 21e siècle oyo mabala ezokufa trop. Pourquoi? D'abord eloko ya liboso omona ta mosusu mwasi aolingo na bolingo solo te abia na linga na nga mobali wana bena linga na nga yeka pona peut-être tozwa nti exemple na poto tozwa nti na poto par exemple pona azala mukanda ngala kozwa mukanda na sima na ye obina obetelo lisolo moko nakutana na frère moko na Barbès ndeko na tangu na yaka poto sika azaka na mwa ba problème ba bloke banda ko bima bima ye na nzoto basambela pona ye basambela pona ye na ba passer ba bloke na esilaka te tangu tokuta ninga na tokuta na kana gare zaka na gare a Pantin na ba masolo ka ngana bisendo na za pasteur na ngutangola bwe na bwe tout ça bien za pasteur abina ngano na ba problème mondo ba blo mo ebima ngana nzoto alors niti ba bouton abisko soka lati pantalon moi soki bimisi moi ba mai tango linga longola momo na écoler na nzoto to sala ke passe makasi abenga ngana ndako ne na Paris na kenda na sambela pona ye sur place nzamba sala kitiko tak na ye ndeko tak salami et sala kana ngoti lelo na même na témoignage mususu ya ndeko mususu tozani na église kuna amoni miracle ya sala soki 35 ans na Suisse ba botole mukanda kala makamba mabala ka ya basi ka nde tozulo bana ko expliquer yango ya siko azala ka azana mukanda te mais dimanche ka ya liboso ye ka na église azonga ba benga ye na Suisse balobi no tozo reconnaître yo to reconnaître ki retraite na yo il faut que to futa ombongo nao mais asali 13 ans awa na France azakata na mukanda te Suisse ba reconnaître ka kutu yete parce que asala ba mbule belaza ingénieur mais ayeka ka na église kitiko ke salami ya seconde donc ndeko na na moko ezolekele dimanche ami bala ye na église azonga boye abande ko luka mwasi azo mwasi te nzamba kutanise na mwasi azana mukanda azana ndaku mwasi ngo aza française mundeli ozomona donc na yimo kutazo kamo ezolekela ye alors nini salami omona sikoyo nazali koloba lisolo ya kutana ndeko moko ba bouton ndeko wana teko kutana na ye après ceux qui ba 5 ans na Barbès na poussette azotindika na bébé na kati na tuni o mwana na yo alobi ya mwana nanga ndeko nazo ko expliquer nga alobi akutana na mwasi moko boye balingana pe bavanda pe sika moko mwasi azwa pe zemi abota tangu kaka mwasi aboti pa aza français a déclaré mwana tangu a déclaré mwana ser wana azwa mukanda tangu kaka azwi mukandale akima frère asundola ye na mwana esika mwana mwasi na kenda ti lelo eyebana te pona ka amoni ka azwa mukanda donc frère sikoyo akoma bloqué moyen même akene musala ezate parce que akoma kotikala na mwana ye mwa akoma kobatela mwana alors tozongi na question na yo tunaki lelo eloko nini ezosalama ke ezana batu mususu to basi mususu eza vice versa na olobela basi na olobela pe mibali voilà ezana mobali mususu akolinga mwana mwasi moko mwana mwasi na peut-être amonike azana mukanda te ayebi ke no mobali wana azana mukanda tika na lingai pona ayebi ke na sima ya mobali wana ya kozwa mukanda okomona na début akolakisa makambo bien bizaleli bien penza chérie je t'aime tu es mon amour tu me manques ba malobaka ya bolingo mais au fur et à mesure bazo vanda bozo sala ba démarche ceux qui kaka mwasi azwi mukanda pa ba complication bandi abandi koluka ba raison moko boya yo lingaka ngate yo pesa nga mbongo te pona nini abandi koluka o babenga na français ba petite bête ka pona nini boka bwana parce que ayebi ke asa azwi mukanda na ye
Et surtout na côté ya basi mingi lelo bazolinga o bazobenga ba femme seule. Balingi batikala bango moko surtout soka za na bana akoluka créer lo ba problème pona tant l'état ko benga na yo parce que bazo pesa privilège mingi to avantage mingi na basi. Ozomona. Omona bina ndako eza ya yo. Yo mto sala ba démarche pour zo ndako na yo. Mais moins de likambu moins de likambu omona ba bengani ba pesio 100 mètres. Parce que surtout en Europe awa ba pesi avantage mingi na basi ke na mibali. Ke mibali voilà. Ozomona. Siko tango moi c'est ebike akobandolia allocation familiale na ye ayibi kaza na ndako na ye akomi na liberté na ye akosala nyonso to motema ne lingi muto contrôler azate. Donc na moment wana sko akomi na posa nini ya liberté. Pourquoi? Parce que ça ebika sa zundako asa zu mukanda asala kana epe siko allocation ni azasu na besoin na wote. Siko akomi na posa peut-être azwane mwa batune na libanda muto contrôler atuna ke oza wapi ero oza wapi azate. Ozomona. Donc eloko o ezo sala lelo ke mabale belé ezo panzana ezo kufa ezana no numéro 1. Moi si muso alingaki mobali mais alingaki na ndenga solote. Alingaki pona intérêt moko songolo. Sikoyo kabwana pourquoi? Kabwana peut-être pona monike azui déjà loko yazaki nango besoin. Omona eza loko la histoire totanga la classe ya les corbeaux et les renards. Corbeau azaki likolo anzete na fromage ne na munoko. Renard azaki na se. Tango renard abandi ko kumisa corbeau tie boye na boye. Donc corbeau yoke sengo wana alinga fungola munoko aloba fromage kweya renard azwa ngo ale asaini akisimi de la kimia ke. Donc ezana basi mingi ba olinga mibali ezana bolingwa solote. Na solo na ndeko moko ya mwasi azwe pisanga lobi ezaki na ndeko mwa zaye koluka mwasi pona bala. Siko ndeko na zalaki na ni mukanda ni ndaku ni permis ni voiture et l'autre côté. Alors bakutani si bango na ser moko bakutani basololi ser ona tango bakutani na ndekwana atuni ndekwana ozana mukanda abina zana mukanda te ozana ndako abina zana ndako te atuni osalaka abina salaka te ozana permis ona na permis ozana voiture ona voiture te abi mobola bunoke no wapi so itoke na ba fête comme la retour to bando lukaka bato ba mema biso ou bien to bando lukaka to matana te na lingi na ngate ozomon. Donc c'est à dire que pona mwasi wana azotala teke mobali mais ya azoluka nini eloko aboyi makambo okenze nini memanga ye otikanga wana na libula manzenge tikanga wana na sede ni bongo sima na ngoto betaka makolo alingite. Mais or ayebite Bible zolo ba celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et na batu musu bakutana na basi kiazaka nini lokote mais akutani kaka na mwasi wana boy mwasa memeli bonheur. Si. Ozomona parce que mwasi nde mutazaka porte bonheur. Ya mobali. Ya mobali. Ozomona. Proverbe zolo bango okoyi ko hériter ba building ba biloko papa tikela yo ba makambo ebele mais celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Oui bakango. Si. Mwasi na ibate. Naka sawe ba mote. Ozomona. C'est-à-dire Nicolas Baké oyazi mwasi makangu te mais femme avec F majuscule. Babi oyazi mwasi ya malam azwi nini bonheur. Siko mwasi azolinga akuta yo dejo so bonga. Siko tsoka yeko kuta oso bonga ya kosala siko nini ako bénéficier ni. Pweza pena bambali muso okuta yanga na biloko na nga. Or malamu kutu bobanda na mwasi na yo na mobali na yo a zéro. Puisque tant bobandi a zéro bozo lukabino mibale mwasi aza na mot à dire mobali pas na mot à dire. Mais mwasi akoluka nini atala na mobali ngo position ezani. Azala mukanda azana ndako asalaka azana permis azana voiture akumbaka soki biloko nyonso wana ozana ngote ndana ochaoka mutute. Mais or ba yebi lobi na ote. Vous comprenez? Ba yebi lobi na ote. Parce que lobi na yo esimba na maboko na nzambe. Si. Nzamba za capable à changer vie à mutu na seconde. Alors, ce qui mwasi wana alingaki mobali pona profit moko boy. Awozela zwe bloko yaza nango posa. Po makambo isa na kata motema mutu mutayebi yango te. Nzambe ka mutayeba yango. Akola ksope na bolingo me nzoke za nango mascarade. Ma evandi na kata motema na ye mo mutayebi. Nde na peso exemple ya ndeko wana.
azotelengana na poussette na bébé moyen même kendeke musala ezate pourquoi parce que moi si tanga monika ka zui mukanda asundeli mwana de pona ye azakuta besoin mwana wana te pona ye mukanda za na importance ko leka mwana akenda na ye penza papa ya mwana alukaka mwasi ti amonaka mwasi te bi place mwasi akenda te c'est-à-dire que mwasi wana ayaki kolinga frère wana pona mukanda na côté mibali pe pareil eza pe na mibali mususu omona alingi mwasi wana ka pona azwa mukanda surtout même ba mabalo ezo kindo sala man ba Afrique bon eza nango bien okobala no pe mwasi eza teke basi surtout yo batu babala ka bango na Afrique ba mimana na poto nde baza mabe ya mabe bazali ya malamu pe baza omoni siko lelo nde toza na poto aw soki mutu ake na Afrique abike na yeko luka mwasi na bala donc mwasi wana ata lingi yo te alobaka chéri na lingi yo nga pena na lingo na bulunga solo ezala nkutu pona poto te boye na boye ozomona mais or objectif na ye muka yebi na sa mutema na ke muto na linga ngai ka pona amemanga na poto c'est na quoi na Afrique ba mona poto lokola paradis surtout France Paris en plus ba yebi ke sika Tour Eiffel ezala nde batu musuba lobaka soko ye poto na no komi na Tour Eiffel ite c'est que na no komi poto te siko motion na ko l'action pena bolingo pe ya solo o bali pe o sali pe ba dépense makambutu o memiye koko makaka okoma na poto na débit bovanda na no bien mais yeba ke sima mikolo moi ça va no bimiselo manzaka pourquoi parce que il déjà commis na poto nazana témoignage mona ko pesa wa ezana ndeko mo musai na nzamba za vanda na Hollande balingela ye mwasi kala ba photo na ba réseaux sociaux amoneka photo mwasi waza kitoko mwasi aki na Kinshasa bon balingani babandi pe ko solola babenganaka basololaka mobala tinda pe bambongo ndeko wana abimisa mbongo na ye une affaire ya 4000 euros asalela mwasi na makampo na ya poto obiki mwana mwasi na ye poto tango akomi na aéroport frère pa kinda kozwa na aéroport kokutana ka bakutani ka na aéroport mwana mwasi na talika mobabi mobala ngonde yeyo te nalingi na ngai te na aéroport kaka aboya penza ndeko wana musai na siko pani musai nzamba za ndeni c'est-à-dire pona ye amonika za guna ete asepela kina ete OK mais nzoka baza ko solola na ba vidéo na vidéo na WhatsApp mona ete na ba photo tout ça mais ya mona besoin de boye siko na apparence boye alobi alingi ete aza guna ete pona nini akomi déjà na poto ozomona ndeko wana esala ye pasi ya kosakana te kanisa mutu asai abande ko publier ke na zwi mwasi boye na boye tout ça mais mwasi alala ta na ndaku ya passer wana ta donc 24 heures te même ata 2 heures amona kutata ndaku ndeko wana te kana aéroport ka lobi alingi ete aza guna ete mais tanga bande ko lia bambongo na ye tanga mutu abata osala ba dépense na ye pona meme na poto azaki guna ye c'est-à-dire pona mwasi wana objectif na ye principal ezaki nini akoma na poto donc lokola sa komi na poto ata soki balobi ke bazongisela pasteur wana mbongo na ye bakobundana bakozongisa mais l'essentiel esa komi na poto siko yokanisi biloko ndenge ye wana mutu wana ntango azolela na motema na ye azoregrete est ce que eza bénédiction mpo na ye tikotaka place okomi wana na lingi siko tokota wana parce que nalobaka onde na debi lelo oyo oyebisa bato nini est ce que kobengisa mwasi lelo na mondo ya lelo na 21e siècle toza lelo kobengisa mwasi auta poto auta Afrique ya na poto eza démarche ya malamu to ya mabe frère Papi Gene question eza makasi bon eza makasi réponse nange eza boye kobengisa mwasi bon mwasi ba démarche tout ça bah côté tout hein côté positif d'un côté négatif alors on sait la démarche tout au bien si moi si nous sommes vendre là bon c'est quoi bon bref au bien que ça moi si les lots en Afrique ok si on appelle nous donc sa question pas non au bien que ça moi si au Kazaki déjà moi si na yo tant aux Zaki na Afrique maman bana na yo soit bobo tapete mais azaki moi si na yo balaye yo ye na poto si mobengisi ou bien ozaka na poto ok balaye bongo bengisi ok oluka mwasi na Afrique po balaye merci beaucoup ozaka na poto ok oluka mwasi na Afrique ok
réponse nga na opesa eza boye eza 50% eza malamu 50% eza malamu te. Pourquoi na lobby boye? Parce que eza na basi musu pe baza na Afrique vraiment akolingane mobali ki azaka na poto alinge pena na bolingo solo eza nango pe bolingo ya aventure te ki opona se to komi na poto après na okima ye non mais azolinga pena na bolingo solo sikoyo mwasi na bako bala ye aye pe akomi pe na poto alingi penza mobali na ye mais eloko nini ko yiko sala ke ekotisa trouble na kati ya libala na bango entourage ba camarades déjà mwasi soka uti Afrique akomi aza une femme soumise à tout ça comme mobile na mais soki asa bandi kokutana na ba camarade na ma copine ndenge nini na keno tala camarade na nga kingandi esika mwasi abeba yango wana puisque na kati ba camarade wana oba opese conseil ya malamu bazali opi ba opese conseil ya mabe bazali bandande nini ndeni na ndako bozo fanda bien na mbali na yo. Ah oui, tout ça bien, en tout cas, ça peut être bien, ça gentil, après ça comme bon, oui, après ça ngambo. Au fur et à mesure, bazo solo là, au comment, au bien zanine, peut-être camarade wana, yazana libala te. C'est quoi zo mona muninga na zana libala. Yo ka sanza ne sengonae. C'est quoi koba no koti sa muninga ne sikoyo, maluba moko amabe. Tala, awa. Nabi toli solo moko. Tonga na yaka poto sika, nakuta na ser moto solo nae. Ser wana ipena na mobali ni na ndako. Mobi kazo balanga lobia na poto mwasa mutu azalaka te. Nga na tuni na poto mwasa mutu azalaka te lingolo bani. Azip sanga c'est-à-dire na poto koza loza femme mariée. Mais na libanda kuna oza pe na mwa batu na yo. Nga bia bon, abina nga oui na poto ezandengwana. Ozomon. Siko mabale belé zobe bandengwana. Pourquoi? Parce que imaginez siko mwasi na uti Afrique aye. Azani mwasi moko calme. Azani mwasa mobulute. Soki siko akutani siko na camarade ndenge wana. Abandi koyebisa ye non, puisque Bible lobi la foi vient de ce qu'on attend. Oh mutazo yoka, ibando ko tsa epe kondime ko PCP posa ye pasala ndenge bazolo banaye. Siko soki siko neti mwasi wana. Akutani siko yo na mobali moko na camarade ni moko azolo bane bloko ndenge wana. Oh non tala kutu wa salaire soko zelika salaire mobali. O sale logo te. To yaka ko luka. Esenga yo pe foza na mwa batuno pembeni na fin du mois o ya pesio nde to monaka na lunda kwanga na uti na lunda mingi na Angola ezana kina basere mingi ya lunda na Bangola oyo kamusazo balobi yaza na posa na système ya 4 babord to 3 babord c'est mo église ya ipsanga ndengwa pa bandi mtako kama na lunda bazo ipsa soma ka mingi pena vérité o bombelote na tuni 3 babord ba 4 babord relaxini abi fona zala mbali moko ya plongeur o ba plongera ke nuluka diamant fona zala mbali moko ya creuser fona zala susu na mbali moko ya coxer o ba somba ka diamant et puis faza susu na mbali moko qui asala ka ba trafic tout ça. Pourquoi? Parce que comme le diamant za keloko période, c'est-à-dire na période diamant zo bimate ceux qui ba muta comptoir ya comptoir diamant zate ou bien plongeur diamant zate creuser diamant zate muta ba voyage abano ko pese bambon. Ce qui diamé zobima ba plongeur ba ko dépanner ba creuser ba ko pese mbongo ba coxer ba ko pese mbongo. Mais moi si wana zolo ba bongo à cause ya pena mbali ni ba vanda kana enda kumoko. Mais azana besoin dans système à 3 babord 4 babord et makambwana na poto a pezani. Alors c'est wana loba na nga lobi na poto a mwasi mutu azala ate. Donc c'est à dire que soko za mwasi libala na libanda pe foza na mwa batu na yo. Siko imaginez siko mwasi yo balaki na Afrique o memie na poto azaki ni femme soumise mais tango bando kutana na ba camarade na ye surtout ba yakala tamusu mabala na bango ebeba bakoma ba femme seule ba bandi koloba ne bloko ndenge wana on a teke mwasi ko changer ça c'est un tozu na côté ya mibali mobali mususu pa kozala azana en Afrique mwasi azaliao mais peut-être azama kangu ne akala obi etamsu ba ibani peka ndenge to lelo na ba réseaux sociaux batu bakompe ko lingana na ba Facebook tamsu pe na ba intermédiaire abatu omona mwasa azala kao mwasa za pe na mukanda amoni pe mbali wana ba sepeli pe alingi ye pe komi nini babalana mobali mwasi oyo azalia wakobimisa pe mbongo na ye asale pe makamu na ye pa mobali pa ye mais mobali wana peut-être alingi mwasi wana bulingwa solo te
alingi ka pona kaka azwa na ye mukanda akokoma bavandi na bango bakovivre pe mwa temps mulai mais mobali or posa na eza nini azwa ka mukanda nakutana na ser moko abetilanga lisolo moko bon esalanga pasi ndeko wana azo balobi ye akotaka kutu penda jeune azosambelaka nzambe apese mobali asaka jeune à 21 jours abondela sisi pe kobondela sisi ba jeune na ye ayokende kini akoma na kini akutana pe na frère moko frère ngo palobi asambelaka boye balingani ser wana zongi lokola zaki française abandi kosala pe ba démarche ya mobali ne wana pona ya na poto mobali aye akomi na poto kokoma kaka mobali akomaka na poto basalaka na ye kaka 3 mois na 3 mois na mobali akima nzela mobali akenda ya yeba te ti lelo c'est-à-dire que mobali wana alingaki ser wana ezalaka pona ya poto alors pona likambo tuni kokeno bala mwasi na Afrique koya ne na poto eza bien mais faut kobondela nzambe puisque berere mingi batu bazosala olinga ka mwasi pona beauté extérieure moyebi motema na ete bondenga kindaki bonga abondela nzambe te pona yo nani ser wana te mobali wa ndo bala mwasi na Afrique pona yo abondela nzambe te tamsu pa parce que azoloba non eza ba maka mususu omono bondeli nzambe mais tamsu réponse pe nano yete mais yo na précipitation osali selon sentiment na autoposa na yo musu pe ko za la réponse ese yé mais lokola yo bolingo ese kende kikaka nzamba zo pekisa yo alobi ndenge belé mais yo pe ozoka te omoni poeza ba sentiment musu esalaka obika a openda ta ba pekisi non yé kaka tango bali oyé na ye na poto sima mikolo nde o vivre esko yo ba conséquence nango alors nakoloba kokendo bala mwasi na poto na Afrique eza mabete eza malamu mais faut penza na kotuna volonté nzambe poeza ba musupe ba bala basi na Afrique eza na basi musupe ba bala mibali na Afrique ba mema bango na poto ba vanda pe mabala na bango pe vanda pe bien tilelo mais zape na mususu pe ba bala na ba komi na poto awa ba umela te ba panzana pourquoi parce que muto ba kinda ko bala na Afrique azaki na ba objectif na ye mususu siko pona yo basi ba sa makambo neza basi mingi ba out Afrique to basi ko bazaka awa bon ils ont tous les deux côtés. Ils ont tous les deux côtés, mais mingi penda koleka, ils ont bazo en Afrique. Aux hommes. Puisque moi, si bazo en Afrique, musu soutan wazo ya, tam su famille na yemo bazo batala. Ndengo kekuna, yeba ke keko luka, yomoko yebi ndengo tiki famille awa, oyebi situation na biso tala, toi famille moko pauvre, tozaka ni lo côté, alors famille mobimba, ils ont talé la kakayo. Donc ndengo kende wana seko monika mobala na makamu malonga te, ali Sundolai. Surtout les kambu ya femme sel, yango penda ni mutu ezo boma mabala ebele na mboka o. Surtout lokola ba pesa pe lisusu basi bazana posa bakoma na autorité même likolo ya mibali. Or mobali mutaza na autorité likolo ya mwasi na kati ndako. Mobali mutaza chef. Mais na ba poto ekomi yona mobali na mwasi boza égalité. Ozomon. Donc yango siko moni eloko mususu ezo boma ba mabala yangwana parce que moi c'est azoba déjà que asa koma na ye na poto asa zwa na ye mukanda asala kana ye a dépendra ne suna yote. Bonne femme bafuta ke femme seule. Femme seule surtout azana bana na ye. Azana ndaku na ye, azana ba avantage na ye ebele. Mais ça sert à quoi? Voilà. Ozomon. En tout cas, bandeko bozolanda biso je crois que tokomi na suka pona lelo. Prochainement, là, tu as un séjour mouquet et puis tu as la femme, c'est parce que la femme, c'est un peu comme l'église d'Abino. Ouais. Tu as la Syrie. Le basu gani poto 600 de biso. Tout ce qui est pour ça, mais le basu gani poto 600 de biso. Ok, nangina lo baboui. Makambo to lobela makamba mabala izela ba femme sel ezela kobala mwasi na Afrique to na Afrique omemia ou bien mobali tout ça donc tozana ba point ebele otokolobela. Puisque tous on a vraiment des autres côtés trop na ba mabala. Yango tozawana pour na kopesa sa conseil. Tozawana te pour na peut-être to critiquer mutu songolo, to crucifier mutu songolo, mais tellement makambo ezole ke belé, obi ke lelo ezana mibale belé bazo kufa na AVC. Si. Likola ba makambo yo. Ozomona. Puisque mutu muso akota la dépenser mbongo na ye belé pour na mwasi. Moi ça komi awa, moi ça sundolié, moi ça balouké lié. Alors tant bando lala na souci wana,
et créé AVC au moins muta kufi avant likolo ya nini souci. Alors yango na tokolobela vraiment makambo belé. Toza pour mutute, toza pe contre mutute. Tozo lobela na côté ya basi, na côté ya mibali puisque tolingi nzela ezala sembo. Soko mono lingaka no mutu angote. Olingi no yete, loba na epolile ke non, oza guna ngate. En tout cas na CP na nga na ote, na débit. Puisque soki olingi mutute, mais ozoli ambongo na ye. Et ça déjà malédiction. Malédiction est quoi qui t'a même na bana na yoti na bana ya bana na yo. Et ça qui togote. Ozomona. Pour ça ba musomona mutu a dépenser mbongo na ye, a bengisi mwasi ya komi na poto, ba umelite, mwasi aboyi mobali wana akobala na mobali mususu. Si vous n'avez pas à l'aise, vous avez mais vous avez na mutu moko anyoko makapo na mwasi ya ala poto. Et makambo ya salio, il va qu'un jour pas au salapeyo. Alors, yangwana tokolobela ngo penza, ceux qui bozana ba mituna bokoma. S'il s'agit ko benga, bo benga ba numéro de téléphone eza wana. Eza 06 pour na batu ba na France. 06 59 93 62 94. Si vous avez libanda ya France, au bêti 0033 659 93 62 94. Alors, église, nabiso eza église Copélique, eza na Aubervilliers, na 38 rue de Goulet, 93 300 na Aubervilliers. Tozo sambela wana, ba jeudi nyonso de 18h à 20h, et puis ba dimanche, de 12h30 à 15h30. Tous avons organisé veillée moko na Sanza, premier vendredi. Il y a moi, nous avons la délivrance, pe miracle, tikotak. Kuna nzamba zo sala. Alors pour nous ceux qui ça, na pesimbote na bana nanga nyonso famille Francisco Biska Baza, au baza na Angola, au baza na Grèce, na au baza na France awa. Na pesi bino surtout ba mbote nzamba pambola bana na nga nyonso na ba koko na nga nyonso pe na pesi mbote na bana nyonso ya Copélique Angola na pesi mbote na Pasteur Martin wazo kamba communauté na biso eza na Angola communauté na biso eza na Congo na pesi mbote na Général Gilles Nzaji nzamba pambola na ba Pasteur David bango surtout pe na bosanité na pesi sumbote na mama na biso Rite Molivano Nzambe apambola bino, apambola batu nyonso, asalela bino bola mwebele. Alors ce bozana pour ça, ya koya ko sambela na biso, adresse ezawana, numéro de téléphone ezawana, bobenga, boko kutala na biso. Donc tozo sambela pona ba kanyonso, oh sida, oh diabète, oh nini, ezo sila, kitiko take ezo sala na ngoti lelo. Ezate ke o kitiko take sila no, ti lelo kitiko take ezo sala. Donc yaka okutana na Yesu, Yesu akopesa réponse na problème na yo. Donc nzamba pambola bino. Voilà, en tout cas merci Nabilo Bandeko Bolande biso, je crois que boyoki numéro de téléphone pe adresse ya Copélique Bisika Bazalaka. Benka ko benga ka so bengi numéro wana e ozwaka tikotaki yemo. De toute façon numéro yango neza affiché, so bengi ozwa yemo tikotaka. Botika malamu, makambo to sala poto sunga batebele po. Si autant de babé la rawana ou ta sali AVC, nous vous séparer. Tommy Bal Bobela AVC. Moi c'est Azobela. Vous séparer. Alors faut le bélaner makamba boy parce que ça makamba comment peno au quotidien comment na ba porte ya banda kuna biso. Voilà. Botika malamu. Sophie na lembi na mituna ya baninga bakosala nyonso pona beba o ngai mwana ya suka na libumu ya mama mon mari est capable akosalaka nyonso kaka po bosuka mon mari est capable sekele ya monato nanga na bomengo nanga Jean-Jacques Pagna mobali ya pembe Roger Madiata de Genève Alvaro Kamena Sako Matuvanga na Paris Jenga Molinga Johanna Angolana Mama Suisse Ngai Sophie na lembi na mituna ya baninga bakosala nyonso pona beba o ngai mwana ya suka na libumu ya mama mon mari est capable akosalaka nyonso kaka po bosuka mon mari est capable
sekele ya monato nanga na bomengo nanga. Le grand maestro Tabota, grand frère ya Zigigi, Zigigi moninga ya Zinabo, pe à son âme. Eloko nini ebima na Kinshasa nazwaki te, botuna na yoka. Mon mari est capable, nalingaka ye nyonso nazwaka. Atomita kona sanza motoba, baninga bakamwe ndenge nazwaka. Nzela ya poto ekoma Kinshasa na makete, mbula nyonso nga nakendaka. Mobali nanga akoka, mon mari est capable nyonso nazwaka. Junior qui sensit la force tranquille, Antocha Korobela, Samy contre la Belgique, Didier Sanda, Anemas. Grand prêtre mère, Anne-Marie Bichillois, loi de l'homme, Fanny Kembo, Helvétique CH. Eloko nini ebima na Kinshasa nazwaki te, botuna na yoka. Maria Kitoko, mon mari est capable, nalingaka ye nyonso nazwaka. Anaïs Meta, Mama Isis, kona sanza motoba, baninga bakamwe ndenge nazwaka. Nzela ya poto ekoma Kinshasa na makete, mbula nyonso nga nakendaka. Mama Chocolat, mobali nanga akoka, Paul Mungeche, mon mari est capable nyonso nazwaka. Mishingita Kongolo, grand prêtre mère, prêtre des prêtres, Basel. Yolito de Belgacom, Royal Plaza, Julienne Koulamambo, Switzerland. Makambo Finda, en direct de Bruxelles. Tosali Kokoba se Kokoba. Eloko nini ebima na Kinshasa nazwaki te, botuna na yoka. Mon mari est capable, nalingaka ye nyonso nazwaka. Atomita kona sanza motoba, baninga bakamwe ndenge nazwaka. Nzela ya poto ekoma Kinshasa na makete, mbula nyonso nga nakendaka. Mobali nanga akoka, mon mari est capable. Grand merci à tous ceux qui nous ont assistés de loin ou de près. Vraiment, surtout au caméraman Jérôme Tatama Passa. Et à tous les mélomanes qui nous écoutent. Merci, 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 un grand merci. Sans oublier Moukouboua Pacheli de